akupesa oyo maloba kasi ndeko za bwana nazalaki na mutuna ya kutuna yo mais réponse ekozala kaka epa na yo moko na maloba lobi awa osali 20 ans na village oyo ozali wana kaka na yebi te soki mbala boni yo ozongi na mboka ya Congo to mbala boni obetela bana na yo lisolo ya Congo mbala boni omelisa bango ndambo ya masanga ya nsamba bayeba ta guna yango ezalaka ndenge nini makasu na yebi te mama utu koloba yo na makasu bowela nini ndeko za bwana opesa mwa réaction na oyo uti koyoka malobe pa na yo. Bon, merci mingi ndenge ozongisenga antenne na banza batebele babaminga mabanga awa mais batebele pe bakoti précisément mama wana ser na ngai wana il faut yeba ete akoti na retard po so akotaka à l'heure nakoki kosala sur révision ya biloko oyo te émission oyo ebandaki na makambo etali satana mais nalingaki mpe na vérifie soki bato bakondima ete satana kombo wana baza koreconnaître yango naye komona ete ekipe nyonso eza opposé na vie chrétienne baye korefuser biso satana toyebi ete bayelaki biso ye na bato kiyeba na mboka bapaya bien elingi oloba ete peu importe nakende koexplike satan ndenge na kolingela yango kiye na bible kaka mutu soko oza kosala doctorat ifo kozala na thèse et thèse wana ezalaka question à répondre mais soki oza kosala kaka appel mais projet na yo wana doctorat na wana jamais okozwa yango yango wana je vis ke lokola bato oyo bolingi koyoka makambo ya bible te bolingi kokroire yango te ekozala difficile mpona kota mais mpona kota inakokota d'abord na ngambu na bino match betama na terrain na bino qui est terrain ya bokoko toyai komona ete similarité ya oyo tiso toza kobenga satana mutu aderangeaka biso na mapamboli na makambo ndenge na ndenge replika na yango na kota bokoko eyei komona ete nkhada mpemba nde yango wana joindre ka na bino totika nanu bible malgré tokotia yango kaka wana me to analyse nanu na kote na bino ya bonkulu misala ya nkhada mpemba yango fumu na bilukombo yeko kota na kati to yeko analyse biso nyonso yeko yoka na ete il y a de certaines forces d'opposition na kote ya makambo ya nzambe ya kitoko nzambi mfumu tulendo prospérité fertilité nini power qui est puissance biloko nyonso mutu alingi yango mais il y a une force qui oppose na yeko mona ete force yango eza kouta wapi kana bino premier échec boboyi koyebisa ngai me bokimi pour dire que non bato kaka bayaka ko se comporter mal na mokili du toko punir bango selon ba loi abomi toko kunda ye na mabele toko sala boye na yeko profiter pour vous dire que oh bamibeko wana pe oya na États-Unis ezali ok na Canada partout le monde ezango d'où je ne trouve qu'une différence entre Canada na bokoko na biso par exemple na tangu mutu asali mabe boko punir pe na Canada mutu asali mabe boko punir mais mama ya likambo place na bilukombo ngana za ko kanela aza ko dévier ayebi yango très bien ete babiloko oyo yaka ko déranger prospérité fertilité babolamu oyo tata nzambe pfumutelendo na bino ndenge bobengaka ye alingela biso bobolamu yango il y a une force qui vient déranger c'est là où le niveau spirituel est kokotela mais boboyi ko attaquer na côté wana et puis na bwakeli bino et toke les gauche tozo à droite boko ya komona ete oui il y a des forces qui existent oyo opposaka bino ba opposaka biso na tango toza ko s'attendre la bénédiction ba na babiloko wana botuninga makasanga nsamba c'est vrai nsamba ngana za ko attaquer situation ona bokoko na biso parce que nsamba ezali relié na ba mysticisme okoti ko sala kisite na culture ya bantu ya bakongo soki nsamba za nakate makasala yo nini oh yes bokima te naza kolinga ko ngana bino 101 masolo se yo continuer na lingite boya na côté matérialistique trop ba mibeko ba loi ba pays ba kobeta ba fimu soko sala kuna te attaque na contre les églises de bayindo eza na côté spirituel pour na tenter toyeba bosala mise
bokende kosala kotia biso babunkulu tokotala yango bafoto banzinga kuvu tokotala yango. Mais soki boza kotouche côté spirituel oyo boza kolinga bodevier, c'est là où nalingi koyebisa soki nzamba boza kobukaka bapalme ya bato parce que nzamba tika nayebisa bino banzamba eza mibale nga naza musingome. Je peux vous expliquer. Nzamba ya mbulu il faut bokata jeune palmier elingaka epesa biso régime na biso pour des années toliaka kosala bamafuta na biso ya mbila totekaka na biso bokati yango mpona kobimisaka kisangala moko ya nzamba. Premier problème yango oyo ya nzamba. Deuxième problème, bozwa nzamba oyo ya naturel eza kouta directement na nzete bokoboma nsoko na yango après 2 ans palme wana ekobota lisusu banini nango te. Destruction de la nature, bukoko ya buzoba, bukoko ya biloko ebokende kotia na mise totalaka. Me bukoko oyo nga nalingi bana nga bakontina banzamba oyo eza kobukaka bapalme na biso te. Boza incapable kolonaka bapalme mpo bosala nzamba. Soko moni mutu azala bilanga ne bapalme ngai bokende na kisantu bono kuta je suis en train de planter des palmes na ferme na ngai namona nsongi malavo ya kuna pasi ya kobomelanga banini bamtsamba oyo bokende kozwa bozwa ona place biso babesingo mitobela nkunku bandeke baekirei bato balonela bino yango oyekaka boye na nzamba wana omataki na luvambu na yo wana paka na likolo oke kokata malavu manzamba mpona nini mpo toni lobwaka na bukoko jamais bokotika kosteka masanga ya nzamba na ville ya Kinshasa ke bato bayaki wana mutu bazoteka nzamba awa yango oyo industrie ya nzamba ekotikala kozala te. C'est une industrie de destruction. Mais spirituellement place oli kolobela mama otuni ngai loba oyo yo satana to ya poto ba satana. Soki olingi tokenda côté chrétien définition eza claire. Moko akotika komona satana physiquement azali te. Définition ya satana ezali akweyaki na pembe na nzambe. Est-ce que yekaka mutu akweyaki? Biso nyonso tokweyaka na choix du bien et du mal. Et il y a une punition qui nous est réservée. Punition oyo akokweya na le bien et le mal na pembe na nzambe. Akojoindre Satan. Boya kokosela nga makambo te bokomi komisolo papa Joachim alobi ete tondimaka kakeye Satana ba chrétien bakomona ye Satana bakoyi ko yaboye a communauté ya kipaka ayeboye. Jamais je n'ai pas dit cela. C'est au contraire nga kutulena kena nga kutu côté ba chrétien te nazala kana bino. Ce n'est pas que pour boyebisa ngai mais nazako zela bino boyebisa nga puissance ya bampungutulendo na bino bolingo kosa tikanga na tabino na vrai point yangoyo. Et je suis très clair. Soki ba makambo na bino boza koyaka na bukoko ezalaka donc po lakisa biso banzinga nkuvu o bakingandi biso nyonso tanya na Congo bokosa te biso nyonso za ba intellectuel to yoke na ba musée ya Belgique to yono otala. Mais tika na yebisa bino raison boza koyaka na makambo bukoko ce sont des choses qui sont reliées à une vie spirituelle. Bozolinga bo prouver biso ba indo ete ba mindele ba bakeneka pa Jésus biso na bakoko kele bakoko. Na kone ozo nini force na bango wapi na cimetière quel cimetière nini ngweza kuna na cimetière bokenda kusala kuna bakoko po ce n'est pas que po na zoka otiku koteka na wenzete ce n'est pas que tout to komgo kufela mingi bato na famille na biso tokena na village tokena na pas koko na biso na kufaka tokena kotafula makazu kuna makazu ce sont des choses spirituelles kalutini ko fukiansoni boza kokosa Satan makampudike bakoko nso bakobatela biso quel koko na yepeta mazako mela bansamba kuta zako kenisuko tola koko na kala lisusu bozonga na niveau spirituel. Je suis très clair. Satan boboye to na khali mpemba yeto zali koloba yemta kosi bino bokoma na ba église bele toni na Londres ba église ngo boya ko sambela pona tekeo bola kisabiso kiyenzinga nkuvu boya ko la kisabiso kiyenini soki tonto mona ngo tokena ba misa Belgique ba yiba bikeko na biso ezana ngo kuna babikeko yango pourquoi etondi Congo est trop riche na côté ba musée partout au monde même na Washington to na musée ya ba africain bat batondi sa biloko ya Congo. Pourquoi? Parce que Congo mutezala ki na base ya babikeko ya trop et ce bikeko était réel na bampungu bikeko meza ki pona kotela phase na pointe ce sont des mpungu et quand on parle de mpungu on voit une certaine protection contre Satan combat Satan na bimisa. Je suis très clair bozonga bon devier yango je suis là bobenga Satan bobenga ye nkhaja mpemba babikeko na bino toni na ba mise ezalaki basé sur une vie spirituelle ba tata nzambe protéger biso kele nzambe yekeko. Alléluia. Nazongisi bino antenne mama ozu réponse na yo yaka sona makabansamba na koyebisa yo komani bale ne balangwa kabansamba baba la kabino 5 femmes ya polygamie samba muteza na cause polygamie na bino do mama kima ba église wale za kopesa ba encouragement weno belaka bansamba bakoya zengele bakoyelo basi bele mibale bele na kati na ndako na wana doke kiputa wana ezo utaka na masanga ya nsamba. Alléluia. À vous Matondo
mashinga bino zwa ntamba oyo ekomi makila ya koko na yo mela yango zwa lipa oyo ekomi mosuni ya koko na yo kingandi lia yango jamais bayebisanga biloko wana. C'est grave ndeko zabona otanga me yango na bino ba intellectuel mutu boza koboma mboka vraiment koboma mboka oza kobalola bisoka na makambo ezanga tina mais zonga na nkuna na kisasa kuna okonolobaka makambo na oyo ezoloba keno oloba kuna na kisasa soki yokozonga esu na poto kaka maloba ebele awo ndeko na zongiselo ni mpona kokoloba likambo so ekopesa mobulu na nini biso tozala na respect na ye to respecte ye mpe arespecte biso na zongiselo bino matondo mingi ndeko lokwa na mwa moke yo koti opesi ndeko na ngaza bwana yo oza kofinga bakoko na yo me yesu yo oza kotatola mikolo nyonso apesi yo nini? Eske yesu mutu apesi yo mutuka yo otambusaka wana? Eske yesu mutu apesi yo misolo yo ozwi mpona kosomba ferme na yo oza kolona banzete na mbila osali mosala kitoko na komisi yo? diabulu oza ndeko atuni boni oza koinsiste kaka na diabulu pona nga oza koinsiste na diabulu po te wana nde ezali makunzi ya mateya na bino oyo babengaka base ya enseignement na bino esekeli na bato bazala na kobanga soki bato bakomi kobanga bakoreflechir lisusu te ntango koloba na ye yaka na $100 po tosala priere spéciale ndenge moko azali koloba alobi awa bato bakopesa $100 soki opesi te okokota na lifelo nini kaka moto oyo bino bozokolakisa bato ndenge bibi elobi diabolo azali nde base ya baenseignement na bino batuni motuna awa yo eske okoki kolimbola sainte seine bopesaka lipa bolobi nzoto ya kristo bopesi vino bolobi makila na kristo ezali wana ezali nini? Ezali bondoki te pesa biso moya na lombambo bongo tokoma na kusukisa maloba na biso maloba mboka yo. Bon na banza keso botuninga ya sainte seine awa eza sujet mususu tokoki kolobela jour mususu. Pourquoi na lobi jour mususu? C'est parce que Bible na biso eza koconfirme ete makambo nyonso te bapesaka na bato bakokutika comprendre yango elingi oloba ke page wana boki kokundola ya sainte seine précisément ya makila na nzoto boyeba yango ete vraie raison mpenza ya suka oyo bakangelaki nkolo yesu babomelaki c'est parce que question ezalaki wana yo omona wapi mutu oyebisa biso tomela nzoto na yo na tolia tomela su makila na yo oyo ezaki ndoki te meme baapôtre badisi bazalaki na pembeni na jésus christ tala bien dernier masolo ya nkolo yesu na baapôtre ezalaki yango wana bavandi na maokalme nsima moko aza su koloba te ki ye place bino bozali baapôtre mpe bakomaki wana question ezalaki très pertinente mutu esalaki nkolo yesu atali atikali ka ye moko atuni bango bobino sikoyo bolobi nini bayibe maître yo mpe makambo komi koloba ekomi kolekela biso atuni bango bongo kenda bino maître tokende wapi elingi bakiso bazaka na choix badisciple ndenge moko na bino nde balia jésus christ coin parce que likambo elekelaki bango taille question bopose ngai bino te bino bozami kani taka nyoka ika kokota na libulu ya mpuku batimola kala et puis esali ne forte ayi kofanda question bopose ngai boza mpuku ayi kokota na liluso bato bapuku batumela no kala. C'est une question qui a été posée et puis yango pe asuka mutesala que cet homme on doit le tuer, c'est la fin. Donc comme la question ezali ke bino te banganga nzambe ya biso ngai na yo basukisa question oyo na cause babi on doit le tuer cet homme maintenant c'est assez. Par contre ko lo bato lia nzoto na ye tomela makila na ye ça c'est la sorcellerie. Donc question oyo na ko répondre bino te maintenant rappeler bino kaka ete kabeno bantete ko. Alléluia.